biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bokotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses les émissions et les cultes en direct de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba landa yango bayoka yango alobaka be alobaka te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officiel, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki Também não vai, como você
nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazali kina nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nazuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omamolaki ndika ekopola ekomaki ya kitoko nzambe omamolaki lisala ya soso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo mainaleni ikolo mayele masilinga mainaleni ikolo mayele masilinga nazangikina nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazangikina nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nazuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omamolaki ndika ekopola ekomaki ya kitoko nzambe omamolaki lisala ya soso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo mainaleni ikolo mayele masilinga mainaleni
malamu na bayebanso oyo bakozwaka libaku ya kolanda biso na mokolo ya solo uta nkamba ezalisami ville sainte na mokolo to ya tata mokonzi ya ekolo ya mboka na biso papa Fachi Beton ya solo makambo ya kitoko ekomi komona na utankamba eluselemi ya sika ndakisa na mokolo mwa lelo biso bonso tozali kolanda na bilili tozwami na ekole ya eseka wa pepa toyebi ete bakobenga yango kilo kasi sima ya kopesa lokumu ya papa André Mbenza tokoyebisa na bino nini eyei koleka awa kasi tolanda nanu na bilili ndenge baboshi bazali kopesa lokumu na tata Mfumu Mbanza. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu totombeli yo tata conseiller direct représentant personnel ya mokonzi ya bule boyei malamu na kati na esika oyo seremoni ya mobimba lelo topesaka na maboko na yo nyonso eleka na kimia ebandeli kino suka okomba tata mwana pe tata Molimo Santu amen. soki éducation ezali kopesama na mokili na biso ekozala malamu ndakisa na 1921 ntango bana classe bazali kolanda papa Simoki Mbangu azongisaki bango ayebisaki na bango ete okende kotanga pamba te mikolo ekoya bino bato kotambusa mokili na biso yango wana éducation ezali malamu na kati na nzoto ya moto nde toyebi ete bana na biso to mpe bandeko na biso baye oyo bakomata na 3e décimalité to mpe na 1er humanité ndenge eselamaki kobalolama bango bakosalaka te na sospe nde etinda epesameli epai ya tata mokonzi ya ekolo na biso apesa bongo bakonzi oyo bakotalaka enseignement baya kolancer lancement officiel mpona te na sospe awa na nkamba eluselemi esika pamba te nkamba eutali koshalisama ville sainte ezali na pouvoir na etina ya kosala makambo maso kosalemaka na baville ya avec l'expression de notre profonde admiration, ici les représentants sont conseillers directs, Monsieur l'administrateur du territoire de Manzamou, Mesdames et Messieurs les superviseurs nationaux, Monsieur le directeur provincial de la province éducationnelle du Congo central 2, Madame l'inspecteur principal provincial, ici représenté, Madame le directeur provincial de la Diprocop Congo central 2, Monsieur le directeur provincial du CERNI, Mesdames et Messieurs, distingués invités, fidèles de l'Église, chers élèves à vos titres et qualités respectifs, le statut spécifique confié à la ville d'Nkamba par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a résolument décidé de conférer à la cité, à l'ancienne cité d'Nkamba, les statuts de ville sainte, a motivé le choix des autorités de la province éducationnelle du Congo central 2 de lancer le Tenasospe édition 2026 ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. À cet effet, nous avons l'honneur de vous présenter le programme de l'activité qui nous réunit ici. Il est prévu l'arrivée de candidats à 6h45, arrivée des intervenants au centre Institut Mbanza-Nsanda à 7h, 7h15, arrivée des inspecteurs chefs de poule du primaire et du secondaire et du sous-provède empêchés, 7h20, arrivée des membres de sécurité, 7h25, arrivée des superviseurs provinciaux, 7h30, arrivée de Madame le directeur de la DINACOP IPP Provède,
7h35, arrivée des superviseurs nationaux. 7h40, arrivée de madame, de monsieur l'administrateur du territoire. 7h45, arrivée de son éminence, chef spirituel et légal de l'église universelle Kimbangiste. Hymne national, prière d'ouverture par madame Mondoy, mot de bienvenue par madame Mukobo, conseillère des essais Kankamba. Il sera suivi du mot de remerciement, d'exhortation et d'encouragement de son éminence, chef spirituel et légal de l'église Kimbangiste, suivi du mot de lancement par monsieur l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, ouverture de la malle, constat de l'enveloppe par 2 candidats, un garçon et une fille, remise de l'enveloppe de l'examen de la première journée auprès du chef de centre de l'Institut Mbanzansand, 8 heures Mbanzankamba, 8 heures, début de l'examen, ronde de quelques centres. Voici donc le programme de la cérémonie de lancement du Tenasospre de ce jour. Merci. Pour cela, nous demandons à madame Momboyi de bien vouloir venir ici pour attendre l'hymne national. Après, elle prendra la parole pour la prière du début de l'activité. Hymne national sur fond sonore, avec l'animation, bien entendu. Nous exécutons l'hymne national. Merci. Veuillez vous asseoir. Tobondela. Na bolingo na bino misato nzambe tata mwana pe tata molingo santo. Yawe nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani tozongiseli obotondi obatelaki biso na butu tomoni tongo ya sika papa merci. Tala biso bana na yo tokutani na kati na sika oyo. Papa Simoki Mbangu na 1921 bana classe balandaki yo olobaki bozonga bokende kotanga po ete mikolo mizali koya bino moko bokotambwisa mboka na biso. Yango bana na yo baye na kati na esika oyo tomoni ba autorité ya ndenge na ndenge ya gouvernement pe ya lingomba yango tosengi assistance na bino na kati ya mokolo ya lelo
tosengi ete esika examen oyo ezali kosalema na RDC mobimba bozala na bana na bino ete réussite ezala total kimia tosengi na ebandela programme ti kosilisa na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Merci maman pour la prière. Nous invitons madame la conseillère des ECK pour son mot de bienvenue. Mot des circonstances de Madame les conseillers résidents des ECK Nkamba, adressé à Monsieur le Prophète et à toute la délégation qui l'accompagne pour le lancement du TENASOPS. Monsieur le Prophète, en ce jour du lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, à travers la RDC, notre joie est immense et nos cœurs pleins de reconnaissance pour ces gestes combien nobles d'avoir choisi Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, le lieu ou le site du lancement du TENASOPS dans la province éducationnelle du Congo central 2. Cette date est inscrite à jamais dans les annales de l'histoire de notre réseau d'enseignement. Tous ensemble, les personnels administratifs, les corps enseignants ainsi que les apprenants, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et que votre séjour ici vous soit agréable. Que la main puissante de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, soit sur chacun de vous. Que sa bénédiction et sa protection puissent vous accompagner tout au long de votre parcours sur cette terre des hommes. Messieurs les prophètes, pour votre gouverne, le centre de la ville sainte compte au total 8 écoles, parmi lesquelles 7 proviennent de la conseillerie de Nkamba, dont 3 sont implantées ici au siège de l'église kimbangiste. Les 7 totalisent un effectif de 403 élèves. La 8e, c'est l'Institut Kwama, qui est une école conventionnée protestante. Elle a 13 élèves. Dans l'ensemble, sur un total de 416 élèves, dont 207 filles et 209 garçons, les 3 écoles du siège battent les records quant à l'effectif. À elles seules, elles présentent 334 candidats, dont 171 filles et 163 garçons. Ainsi, pour nous avions pensé faire quelques déclamations de poèmes, mais vu le temps, on n'en a plus fait. C'est pourquoi cette phrase-là est là, pour manifester davantage notre joie et notre gratitude. Nous avons jugé bon de vous égayer avec un récital de quelques poèmes. Encore une fois, nos remerciements le plus sincères. Que vivent les ECK, que vivent les ECK Nkamba, que vivent les prophètes, que vive la RDC et son système éducatif, que vive l'église kimbangiste. Je vous remercie. Merci pour votre mot de bienvenue qui sera suivi par le mot de circonstance de monsieur le directeur provincial du Congo central 2, à qui nous demandons de bien vouloir se présenter ici pour cela.
Son éminence, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, avec l'expression de mes références. Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, Monsieur Loredoka, résident, Messieurs les superviseurs nationaux, Mesdames, Messieurs les membres du comité provincial et sous-provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Congo Central 2, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers apprenants, il y a des décennies, personne n'aurait imaginé que Nkamba deviendrait réellement cette cité de Dieu, où allait s'écrire l'histoire d'un homme, celle d'un peuple et même d'une nation. Et pourtant, la prophétie de 1921 présageait que cela arriverait. En effet, nous sommes le 11 juin 2026. Depuis la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle Jérusalem, d'où nous assistons à la cérémonie de lancement du Tenasospe édition 2026, sous la bénédiction du chef spirituel, son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui je réitère ma révérence. Aussi, c'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance et sa volonté de redorer l'image de l'Église universelle kimbanguiste, en octroyant à la cité d'Nkamba un statut particulier de ville sainte en guise de reconnaissance du combat et de la place qu'occupe le prophète Simon Kimbangu dans la mémoire collective. Grâce à son impulsion, un destin se vit désormais et une nouvelle histoire symbolise la reconnaissance de cette Église. Dans cette perspective, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se reconnaissent dans la chaîne d'intervention en rapport avec cette circonstance dont l'on se souviendra à jamais, qu'ils reçoivent mes remerciements les plus distingués pour leur rôle quelque peu anonyme mais souvent déterminant à l'échelle horizontale des intervenants. Son éminence, mesdames et messieurs, nul n'ignore par ailleurs que notre système éducatif évolue depuis bien d'années dans un contexte de réforme qui place l'égalité de chances, d'accès et de réussite au centre de nos préoccupations. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle en est une qui garantit à un grand nombre d'enfants, garçons comme filles, l'acquisition d'une formation générale ininterrompue et d'une initiation à des savoir-faire utiles, qui leur offre
un minimum de référentiel de compétences pour la vie en famille ou en société, même pour la poursuite de leurs études. Telle est donc la vision du législateur contenue dans la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014. Dès lors, nous avons le devoir sacré, chacun en ce qui le concerne, d'assurer un accompagnement sans limite à ses enfants à qui je m'adresse en ces termes. Chers apprenants, ce jour est celui du rendez-vous, du donner et du recevoir. Vous êtes plus ou moins 22 000 candidats pour l'ensemble de la province éducationnelle du Congo central 2. Donnez tout ce qui vous reste de ce que vous avez acquis jusqu'ici. Et vous recevrez ainsi en retour un prix. Faites-les dans le calme. Abordez ces tests dans la discipline et la détermination. Vous resterez dans l'histoire comme ayant été cette promotion à avoir vécu ce moment solennel et historique pour la toute première fois. Mon vœu le plus ardent est qu'ils sortent de ce centre des lauréats pour honorer cette cité. Quoi de plus, c'est de vous souhaiter bonne réussite, bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur le Prophète, pour votre mot de circonstance. Nous demandons ensuite à Madame l'IPP ici représentée de bien vouloir passer devant pour la carte postale de la province éducationnelle du Congo central 2. Carte postale de la province éducationnelle du Congo central 2 à l'occasion du lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Son éminence chef spirituel et représentant légal, Messieurs les superviseurs nationaux, Monsieur l'administrateur des territoires de Mbanzangungu, Monsieur le chef de division unique des cataractes empêchés, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo central 2, Messieurs les membres du comité de sécurité des territoires de Mbanzangungu, Madame, Messieurs les membres du conseil sous-provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Mbanzangungu 1 empêché, distingués invités, je rends grâce à Dieu, éternel tout-puissant, qui a permis que nous puissions nous réunir en ces lieux pour une cause noble, celle de l'avenir de nos enfants. Ainsi, toute notre reconnaissance à l'endroit de son éminence, le chef spirituel et représentant de l'église kimbanguiste, qui, malgré ses multiples occupations, n'a non seulement accepté notre invitation, tout en nous offrant ce cadre pour le lancement de cette épreuve, mais aussi et surtout pour nous avoir honorés par sa présence. Veuillez, son éminence, trouver ici l'expression de ma haute considération. Distingués invités,
organisé par l'arrêté ministériel numéro 005 de 2022 du 13 janvier 2022, le texte de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle a pour finalité l'évaluation des acquis scolaires et l'orientation des élèves de la 8e année du cycle terminal de l'éducation de base. Raison pour laquelle qu'il me soit permis de saluer le leadership éclairé de son Excellence Raissa Dingana, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui ne ménage aucun effort afin de matérialiser la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a listé l'éducation de la jeunesse parmi les priorités du programme gouvernemental. À sa 5e édition, la province éducationnelle du Congo central 2 attend 25 122 candidats, dont 12 248 filles, avec un taux d'accroissement de 7,8% de filles par rapport à l'année passée. C'est ainsi pour moi l'occasion d'adresser aux partenaires éducatifs et à tous les niveaux qu'ils soient mes remerciements les plus sincères pour leurs efforts consentis, mais aussi pour leur accompagnement tant des enseignants que des apprenants, afin que nous arrivions à évaluer les acquis de ces derniers après leur formation conformément au calendrier scolaire 2025-2026. Chers candidats, le test que vous présentez aujourd'hui va certainement sanctionner la fin de votre cycle terminal de l'éducation de base. C'est l'occasion pour vous de dégager votre profil psychologique afin que vous soyez orientés selon vos attitudes, vos goûts, vos intérêts vers le type d'enseignement organisé aux humanités. Je vous invite donc à la concentration et à la discipline. Évitez la fraude tout en ayant l'estime de soi. Bonne chance à tous. Et je vous... Merci pour ce nom qui présente la carte postale de la province éducationnelle du Congo central 2 en ce qui concerne le TENASOSP édition 2026. Cela dit, nous nous apprêtons à suivre le mot d'exhortation du conseiller direct. C'est pourquoi nous invitons le révérend pasteur de la ville sainte d'Nkamba pour introduire son éminence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le prophète Ésaïe nous dit, dans le chapitre 55, verset 6, « Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, implorez-le pendant qu'il est proche. » Monsola kwase ye mwana etata mwanda velela, indangu tulombele kwa sedieto, wanzambieto mpasikino manavo wabaka fulu, wasiamisa bana bako.
O kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu to pesi remerciement mingi na mokonzi ya mboka papa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likambo oyo ezali kosalema na ntango nyonso ete kotombola kombo ya tata Simon Kimbangu pe mboka na ye nkamba Yelusalemi ya sika pe komona tenga atindeli biso na mokolo na lelo ba représentant na kati na enseignement oyo ezali kotala encadrement ya la jeunesse pe tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge atindi ngai na ya ko représenter ye tolandi ba discours nyonso ndenge eleki awa ndenge mama oyo azali ko représenter enseignement awa na kati na nkamba enseignement kimbangiste école conventionnelle pe ba discours nyonso oyo etangami na ndenge bakonzi na biso enseignement banda kuna na niveau ya province ti a niveau ya district pe awa na kati na Yerusalem topesi lukumu mingi na gouvernement pe likambo oyo tozali koloba awa tina nini mokonzi ya mboka aponi Yerusalemi po ete na examen ya bana na biso na orientation oyo baza kosala ekoka kosalama awa na Yerusalemi toyoki chapitre oyo papa de la ville auti kotangela biso tokolobaka ete luka nanu bokonzi oyo ezali ya likolo bongo nde ase kopesamela yo pe liboso nde tata Nzambe ndenge pe mama auti kotangela yango esengo mingi na histoire ya papa Simon Kimbangu ya komona lelo bana na biso na mboka na biso ya RDC tokanisa oyo lutte papa Simon Kimbangu na 1921 amemaki na ntina ya biso bana koloba ete sanza oyo ya juin na le 6 juin 1921 ndenge envahissement ya ville sainte ezalaka na ntango wana papa Simon Kimbangu abimaki na mboka nkamba na banda le 6 juin wana akendaki kofanda kuna na Mbanza Nsanda na secteur ya Lonzadi kuna nde asalaka 3 mois e atikaki kote ya te abandaki kote na bozongi na ye mboka nkamba pwete aya kokangama na le 12 septembre 1921 na badisciple na ye bakomaki na mboka moko pembeni awa ya Gombe Matadi komba mboka Mvunzu akendaki kosala priere badisciple na ye batikalaki kokoma kuna de nkolo Yesu aye kobimela papa Simon Kimbangu na le 11 septembre wana kolakisa ye ete bana bakobotama na tango wana bana wana tango kokola na bango bakoyokela baparent te donc bakozala baorgueilleux bakoyokela baparent te alors papa Simon Kimbangu esalaki ye pasi atiaki maboko na mutu wana regret ya likambo wana ayokaki na nkolo Yesu
ntango aye kokutana esika badisciple bazalaki badisciple batuni buta muntu mpona nini otia maboko na mutu no kolo yesu ayebisi ngai ke bana bakobota me bakoyokela baparent te badisciple balobi ete biso baparent toza koteya bana me soki bana bayoki na bango te wana faute ya biso baparent te basi moki mbango alobi te réponse wana eza ya malamu te réponse que ce sont nos enfants donc esengeli ko-encadrer bango na jeunesse na bango nyonso mpe bango mpe bazala mpe bato. C'était le 11 septembre 1921 kokoma na Ngombe Matadi tokola école catholique ezali wana bana tango bamonaki mystère oyo papa Simon Kimbangu abandaki kosala na spiritualité na ye bana bamonaki que c'est une étude d'aller encore étudier parce que Nzambe si akitusili biso c'est bon mais il faut bino bana bokende na classe koyekola tango akomaki na mission protestante na Gombe Lutete c'était la même chose komona eke bana abandonné la salle de classe balandi papa Simon Kimbangu nde kokoma na mboka Ngungu Kimbanda oyo lelo toza kobenga OKV papa Simon Kimbangu abaluki na bana ayebisi bango ke bana bokende bozonga na ba salle de classe bokende koyekola pamba te plus tard bamindele bakozonga na mboka na bango oyo makambo oyo bino bokoyekola epai na bango bino moko nde bokodirige mboka na tango wana papa Simon Kimbangu liloba na ye na le 11 septembre 1921 bana batosaki bazongaki koyekola na classe tango emonanaka ete na 1960 tango indépendance ezwamaki mingi bakadre bana oyo bazalaki forme na baekole ya Gombe Matadi na Gombe Lutete bango nde bazalaki na kapasité mingi ya kotransmettre baye oyo bayekolaki na biso oyo tobotamaka na tango wana. C'est pour dire que lelo esalami Nzambe liboso tata Simon Kimbangu oyo azali Nzambe na biso betu mwendo pe bana na biso oyo baza koyekola sikoyo ndenge eloba miete koforme bango na orientation ba domaine nyonso ndenge ye moko papa Simon Kimbangu Kyangani lelo aza kolobela yango eke bakoforme biso na ba domaine nyonso po ete tokoka kotambusa tokosoutenir mboka na biso moko. Et la parole wana ya papa Simon Kimbangu ya le 11 septembre 1921 yango toza komona lelo ba autorité na biso nyonso oyo bazali awa bandana na ye moko mokonzi ya mboka biso moko bana mboka bato mwindu toza kotambusa mboka na biso. Donc likambo wana epesi biso fierté na mokolo ya lelo na kombo ya papa Simon Kimbangu Kyangani ngai nde naye kotransmettre message oyo ye papa Simon Kimbangu Kyangani atindi ngai na koloba na tina na mokolo na lelo ndenge bana na biso sur l'étendue de la République baza ko présenter ba examen na bango ya orientation. Donc tondi panda ye moko mokonzi ya mboka papa Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba autorité nyonso ya enseignement nyonso na kati na l'État ndenge bosali sous confiance na kati na mboka Yelusalemu Nkamba monani ete ya solo awa nde ndenge pa na lobeli yango papa Simon Kimbangu asalaki base ya éducation
ya bana avenir ya bana to la jeunesse yango elobamaka ete na biso pour permettre biso soki nakoki kolancer slogan wana ndenge tolobaka na biso bakimbangiste bajene oye bajene oye bajene oye c'est l'espoir de l'Église et l'espoir de notre pays aussi. Toute la jeunesse, ce que vous voyez trouver ici, sont de notre pays. Donc, topesi lokumu ndenge na tolobeli yango na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na silisi go kombo tata mwana peut-être musantu. Amen. Tika tobongisa maboko. Totonda malendisi oyo nzambe na biso apesi biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Voilà, bandeko balandi ya presque nkamba officiel tozali kolanda na bilili mansolo lingi kani manzali kolekela utankamba yebeselemi ya sika tolanda L'État osilisaka makambo nyonso omosuki l'État osilisi nyonso tobondela nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu tata nzambe nkolo yesu papa Simon Kimbangu tikete ozwa lokumu lelo oyo liloba na yo oyo papa Simon Kimbangu oyokelaki pasi na 1921 okangami na ntina mosusu te koloba ete moto mwindu akokoma mundele elakisi ete manso oyo mundele akosalaka moto mwindu mpe akozala capable akosala yango lelo oyo tala liloba na yo yango ya kokani kotala ete likambo oyo ezali kosalema ezali esolo ya leta soki totali bakontinence na biso ya leta bazali nde bato yendo mpe bazali mpe bana ya mboka elakisi ete liloba na yo ya papa Simon Kimbangu ya 1921 yango nde ekokani tika ete ozwa lokumu yango mpe leta na biso na RDC emonani ete liboso tokotiaka tata nzambe na liboso biso toyebi nzambe mosusu te nzambe na biso yo nde papa Simon Kimbangu yango mpe emonani ete awa na kati na Yelusalemi mboka na yo oyo ezali komonana ete bana na bino na RDC mobimba bana fo basala ba examen ya orientation e monani ete lancement esalama awa na Yelusalemi eza na ntina pamba te yo nzambe na biso papa Simon Kimbangu nde ozali nde awa yango toza kosenga na bana oyo papa Simon Kimbangu opesaka promesse koloba ete bana bakende koyekola pamba te na mikolo koya bino nde bokozala bakonti na kati na mboka na biso mpe bokotambulisa mboka yango nde ezali komonana yango toza kosenga ete bana na biso sur l'étendue de la République ndenge baza kobanda examen na bango bosalisa bango baréussite ezala ya malamu toza kosenga mpe makasi mingi mpe nzoto makasi mpe opesa mpe sagesse mingi na baoyo bazali kotambusa biso na kati na enseignement pamba te ezali devoir moko ya munene oyo kotambusa bana ndenge tolobeli yango yo moko papa Simon Kimbangu na le 11 septembre na mboka Mvundu omonaki ete bana bakoyokela baboti te kolakisa ete éducation ekozala na biso mpasi
kasi opesa biso makasi tokoka kolonga na bana oyo po ete averni na bango ezala ya malamu esengeli te opesa batambolisi nyonso makasi baencadreur nyonso makasi po ete bakoka kolonga na éducation ya bana oyo tosengi kimia na mboka na biso ya RDC oyo maza komonana na kati na est pasi na motema kuna mpe bana na bino bazali oyo basengeli te baprofite mpe na éducation oyo kimia tozali kosenga salisa la jeunesse nyonso po ete bana oyo na mikolo ekoya tokoka kotambusa mboka na kimia banda awa na kati na mboka ya ilusele misika nyonso baepreuve nyonso oyo ekosalama tosengi te eleka na kimia onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Honneur au conseiller direct. Vunda vana fulu kono kwa nikuka mpungi koman lu sunsumuka kindu kandama gi mukunda kunantin mpungi antitusu kwa tata dwangis Voilà, merci. Nous avons fini avec le protocole de l'Église. Nous poursuivons le programme tout en demandant avec courtoisie à Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanzamungu qui va assurer la cérémonie du lancement du Tenasospé, proprement dit. Et à Monsieur l'administrateur du territoire vont s'associer le membre du comité local de sécurité, les autorités provinciales de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Congo Central 2, les superviseurs nationaux, chefs de centre, pour que l'AT procède au même moment au lancement, au constat et à l'ouverture de la malle de l'enveloppe en présence de 2 candidats, garçons-filles, pour ainsi commencer le test pour cette première journée. Le chef central. Mon Papa, le conseiller direct du chef spirituel de l'église kimbangiste, représentant légal de l'église kimbangiste.
messieurs les superviseurs nationaux, messieurs les directeurs de la province éducationnelle du Congo central 2, madame l'IPP ici représentée, madame le directeur de d'INACOPE, monsieur le directeur AI de CERNI, monsieur les membres du comité local de sécurité de Mbanzangungu, révérentes et révérends pasteurs, chers élèves, distingués invités à vos titres et qualités. Nous sommes tellement dans la joie d'être en séjour à la Terre Sainte à l'occasion du lancement officiel de TENASOSP dans notre province éducationnelle du Congo central 2. Nous remercions sincèrement le chef spirituel de l'église Kimbangis, le représentant légal, pour son amour, son attachement, sa vision d'accompagner nos enfants dans l'éducation nationale. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que chaque enfant, tout enfant de la République démocratique du Congo sache lire et écrire. C'est pourquoi il a matérialisé la gratuité de l'enseignement primaire. Nous sommes tellement reconnaissants envers les responsables de la province éducationnelle du Congo central 2 qui ne cessent de fournir des efforts pour l'encadrement de nos enfants. Aujourd'hui, nous nous présentons ici pour évaluer nos enfants. N'eût été leurs efforts, cette journée n'allait pas avoir lieu. C'est pourquoi nous les remercions. Merci également aux enseignants qui se battent nuit et jour pour encadrer nos enfants. Nous n'allons pas oublier les parents qui scolarisent les enfants, malgré les multiples difficultés. Ils font le nécessaire pour que nos enfants apprennent quelque chose. Chers élèves, si nous sommes ici à la Cité Sainte pour lancer ces épreuves, c'est une considération à votre égard. La province éducationnelle du Congo central 2 a 3 territoires. Si nous sommes permis de venir ici parce que nous avons compris, vous avez de la valeur. Cette valeur sera matérialisée une fois de plus à travers ces épreuves. C'est pourquoi nous sommes tellement fiers de vous et fiers de nous présenter devant vous pour ces épreuves-ci. Vous avez eu tout le temps de bien étudier, vous avez eu tous les conseils. Nous sommes certains que les résultats les plus élevés viendront de ces centres-ci. C'est pourquoi nous vous souhaitons toutes les bonnes chances du monde. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, grâce Massoengi Bilolo, je déclare lancer les épreuves de TENASOSP dans la province éducationnelle du Congo central 2 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vous remercie. Par ce mot, nous saluons au même moment le départ de... D'accord. Monsieur Laté, vous pouvez procéder à l'ouverture de la malle. 2 élèves choisis par le centre déjà, ils sont là. Pas été ouverte. Regardez bien.
est fermée. Vous confirmez? Oui. La malle est bien fermée. La malle est bien fermée. Bien aussi. Qui m'a fermé. Oui. Voilà. Les amis, voici l'enveloppe. C'est bien fermé. Les amis, l'enveloppe est hermétiquement fermée. Les enfants quittent la salle de classe. Madame le chef de centre, un instant, nous voulons saluer le départ du conseiller direct pour que nous nous occupions du reste. Sous l'animation de la fanfare, nous saluons le départ de ce centre du conseiller direct, Papa Mbenza.
Nalandi bana basol. Balu sala un câble transmetteur. Bien bandeko balandi na liboso ya elobeli wabino ndeko mama si prévu kwa nzambi biso bonso tosili komona milulu nyango ndenge misili kolekela awa na kati ya école ya STK complexe scolaire Charles Kisolokele oyo biso bonso tokolinga kobenga mingi kilo na tina ya lancement officiel ya Tenasos oyo esili kosalema na esika oyo na etinda ya tata mokonzi ya ekolo na biso papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tina ya kotombola lokumu ya nkamba eluselemi ya sika
wuta yango esila bongo kosalema kopesama etinda ete ezali ville sainte ya Nkamba yango wana lokumu ezonga na mboka ya ye tika ete nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu bazwa lokumu pamba te na 1921 papa Simon Kimbangu azongisaka bana ya klase kuna na ngungu kimbanda na koyebisa na bango ete bozonga bokende kotanga pamba te mikolo ekoya bino nde bato boko tambwisa mokili oyo. Voilà tika ete toleka na interview ya madame la conseillère Maman Mukobo. Nous n'avions aucune idée que le lancement des TENASOP devrait avoir lieu ici. C'est par surprise. Mais heureusement, Dieu est toujours avec nous. Et le tout, d'ailleurs, vous-même, vous avez vu, vous vous êtes rendu compte. C'est à vous de le dire parce que nous avons organisé. Mais nous pensons que c'est une réussite et notre joie est immense, comme vous avez suivi dans notre discours. Vraiment, nous ne pouvons que remercier davantage Papa Simon Kimbangu Kiangani et que tout ce qu'ils ont prévu puisse s'accomplir. Encore une fois, nous les remercions et nous remercions aussi les autorités étatiques et puis les autorités dans les ministères de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Je pense que c'est le mot que j'avais à dire. Et je vous remercie aussi, sincèrement, vous, les journalistes qui sont ici avec nous dans la ville sainte de Nkamba. Tout ce que vous faites, c'est pour l'honneur et c'est pour la grandeur de cette église. Nous vous remercions. Enfin, nous, c'est pour... Je mets dans l'ensemble tous les corps enseignants. Je vous en prie, madame. Je rappelle que vous êtes conseiller résident des écoles conventionnelles kimbanguistes dans la juridiction de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, à l'honneur, grâce à la décision du chef de l'État, comme vous avez suivi dernièrement, d'élever Nkamba, de doter Nkamba d'un statut particulier de ville sainte. Aujourd'hui, Nkamba est choisi pour justement le lancement de cette épreuve que nous souhaitons d'ailleurs bonne chance à tous nos élèves qui vont justement présenter ces tests. Encore une fois, nous pensons que, madame, vous avez donné justement l'effectif. Si vous pouvez rapidement rappeler le nombre exact des élèves ici à Nkamba. Les élèves, le centre d'Nkamba ou le site d'Nkamba aujourd'hui a dû présenter 416 candidats, des élèves qui font ces tests, dont 207 filles et 209 garçons. Mais je dirais que le plus grand nombre, ce sont les écoles kimbanguistes, avec un effectif très élevé. Donc voilà, et nous pensons que dans l'avenir, ils seront encore plus nombreux vu le statut actuel de la ville sainte d'Nkamba. Et comme on nous a dit prochainement, nous avons la conviction que même le lancement, enfin ça, nous prévoyons cela et nous sentons des examens d'État pourraient aussi éventuellement avoir lieu ici à Nkamba. Encore une fois, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, madame conseiller résident. Je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ces lancements officiels, je disais, des TENASOP ici en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Je pense qu'il y a encore d'autres intervenants que nous pouvons avoir tout de suite car ils sont encore là. Tout est bien passé et nous espérons que cela aussi bien s'est terminé parce que c'est une fierté. C'est une fierté, cela n'arrive pas tous les temps. Nous nous approchons tout doucement vers notre autorité des ECK et cette fois-ci, je pense que vous allez les connaître pour néanmoins des kimbanguistes qui nous suivent à travers le monde. Je rappelle, grâce à votre chaîne, la radio-télévision kimbanguiste. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, papa journaliste. Je serais très content de vous voir vous présenter devant nos téléspectateurs. Merci également à vous. Je réponds au nom de
Simon Massala Ntsumbu, le coordinateur sous-provincial des écoles conventionnelles kimbanguistes. Donc là maintenant, je gère l'administration de toutes les écoles, y compris la conseillerie de Kamba. Voilà la raison pour laquelle cette journée nous présentons sur place ici. Merci beaucoup. Oui, Papa Simon, c'est très heureux de savoir que vous êtes parmi les responsables des GCK ici, non seulement ici en Kamba, mais dans la province du Congo central. Alors, quels sont vos sentiments par rapport à cet événement combien chaleureux que nous venons de vivre tous ici? Merci beaucoup. Le sentiment, c'est de la joie totale, immense, parce que nous étions ensemble lorsque le chef ou le président oye lobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presse Kinkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes.